Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso en direct ya Congo Alenga TV. Nzambe apambola bino ya bino ndeko Congo Alenga mwana fumuki mbangu. Tokutani lisusu na masolo na biso oyo tosololaka ntango nyonso na émission masolo na biso oyo epesami na ngai ndeko na bino Congo Alenga. Bandeko ya solo ezali ya koyinda. Euti koleka na mboka ya Kinshasa kuna esika wapi pasteur moko akutanaki na plateau yena prophète atoli molobeli ya bayindo. Bandeko ya solo ezalaki opesi mbwa soso alobiki ya solo ngai nde na kolia yango. Bandeko prophète atoli amonisi pasteur wana kaka na Biblia oyo mindele bamemela biso atangisi ye na kata Biblia. En tout cas, bandeko ezali pasi tolanda video bongo sima tokopesa lisusu mbela pote ya solo bandeko yo bakolanda yango bino moko boko juger boyoka surtout bato batangaka Bible ekozala malamu basosola makambo nini prophète atoli molobela bayindo oyo amonisi passer devant plateau. Bandeko ezali pasi mingi tolanda video bongo sima totia lisusu ba commentaire. Matondo Congo Alenga TV, matondo mingi. Botala malamu Bible oyo pasteur atangaka yango. Etumbu oyo ngana uti koloba awa ya fimba kekele ezali kutu mukeme boyoka etumbu oyo Bible pesi bango esengeli ko salela yango. Pamba te euti na Bible lokola yo ndimi la Bible yoka makambo oyo Bible ezali koloba. To yoka ezali mukanda te je vois te tonga mukakumite Bible na yo yango yo yoka etumbu oyo Bible ezo pesa yo to yoka. Deutéronome chapitre 13 verset 7 à 10. Verset 7 à 10. Totangi na lingala tango mosusu ndeko na yo penza to mwana na yo ya mobali to ya mwasi to mwasi na yo oyo olingaka mingi to pe moninga na yo ya motema akoya na mayele koyebisa yo ete osambela banzambe ya bapaya oyo bino to bakoko na bino bayebaki te banzambe ya bikolo ya pembeni to ya mosika oyo ezingi bino ezala na epai moi ebimaka to na epai elalaka koyoka ye te pe kondima makambo na ye te koyokela ye mawa ata moke te pe kokotela ye te basengeli koboma moto oyo na mabanga yo nde okozala moto ya liboso mpona kobamba ye mabanga nsima bato nyonso bakolanda pamba te alukaki kolongola bino na nzela ya nzambe na bino. Bana wambake boti koyoka Bible ndenge elobi ezali ngai te lelo oyo ndenge azali soki akei koteya na mikili ya barabe bakoboma ye pamba te nzambe asalaki na kati ya mokili bato na bato baza na religion na bango. S'il vous plaît papa pamba te ye nde azali wana azali bebe spirituel ayebi makambo ya bonzambe te yoka Bible na ye moko ndenge ezokonfirme awa na Deutéronome 32 dans Deutéronome 32 verset 7 à 8 yoka makambo komiawa bokanisa lisusu mikolo oyo eleka kala kobanda tango ya bakoko timo ya lelo botuna batata na bino pe bambuta mutu po bayebisa bino ndenge ezalaka kala tango nzambe ya likolo akelaki bato mabele apesaki ekolo na ekolo mabele na yango aponelaki ekolo moko molimo moko ya likolo ndenge tozali awa biso na bamindele toza na nzambe moko te nzambe azali moko me atielaki bato na Dieu superviseur na bango ndenge biso tozali awa soki tonie kimbangu biso baafrikain tokobika te esenge tolanda kimbangu po tobi matondo mingi ya solo bandeko balandi nyonso ya Congo Alenga TV. Masolo na biso, abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Tokoyelaka bino kaka masolo. Bandeko na bandi tolandi molobela bayindo prophète atoli na makambo oyo ye abimisi bomoni public bango mo babeteli maboko pona kolakisa kia solo mindele bandeko bamemela biso Biblia kasi ya solo bandeko
totangaka yango penza na mozindo te mpona kocomprendre yango. Ezala bapaster bazali koteya biso kasi balingi komonisa biso polele penza te ndenge balobaka mbeli ezali na minu ya mibale ndenge balobaka. Kote mosusu ekosalisa yo po te olamba okata ndunda po lia kasi kaka mbeli ekoki mpe koboma motu. Ndenge moko mpe Bibilia balobaka ezali na mbeli ya minu mibale. Bibilia ezali malamu, ezali na bolingo, bakoteya yo bolingo. Kasi solo soko opesi mopanzi mosusu bandeko ezali yo kaka kibota oyo baye kolalisa biso bayindo pongi na kati ya Afrique, surtout biso bakongolais, mboka oyo etondi plus de 120 millions. Kasi ya solo bandeko ezali pasi. Bolandi paster ndenge amoni penza ke ya solo akomi na suka kasi eloko akosala ezali te. Yango bandeko tokoloba biso totangaka Bibilia, totangaka yango na lolenge ndenge tolobi mbeli ezali minu mibale. Bandeko toyebaka ke Bibilia eya na Afrique mpona kodestabilize l'homme noir. Yango bandeko tofongola miso, biso baye tokendaka église, biso baye totangaka Bibilia, eza bapaster bayebaka yango bazali ba noir, bazali bayindo, batangaka yango mpe na deux façons. Côté moko mbele ekoki kozokisa mutu, côté mosusu ekoki kosalisa mpe mutu. Ndenge moko mpe Bibilia ekoki kosalisa yo kaka te, me yebaka mpe ekoki koboma yo. Yango ozomona biso bayindo tozali kokufa nzala, tozali komona pasi pamba te tozali kosalela Bibilia na lolenge ya mabe, tozali kosalela yango kaka na lolenge ya nzela moko. Côté mosusu toboyi tolingi te, paster alingi te baconseiller bateya ye likambo ya Bible. Ma sœur to frère azokende église alingi te koyoka ke Bibilia ezali na mbeli ya minu mibale. Bandeko tososola. Merci mingi na balandi nyonso tu. Merci mingi ezalaki toujours ya bino ndeko Kongo Alenga mwana Fumuki Mbangu. Tozali wana kaka mpona bino. Masolo na biso toujours, abonnez-vous na Kongo Alenga TV. Nzamba pambola bino tokutele bongo mbala nsima. Ingeta matondo mingi.